mais il est là. Ah, mais il est Dieu, il va décider selon qu'il est. Papa, yo mom to fongoli branche en gâté, hein, yo to fongoli branche oh. Peuple ba otala yo. Face à prophétie à papa. Mais c'est le bassolo. C'est celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'esprit dit. Tobo ite papa. Olobi makambo e bakisi epesi bulu yekendenge benga bakinois. Face to Congo RDC na minute oyo ozolo bake na barolongo lango kuna na Israël eko ya na isolele ya solo bisonde ko bana na Congo eke na Angola et na Brazza après ki Angola panza na Afrique mobimba mokil mobimba. Mais papa, comment peut-on expliquer libangana oyo royaume eko kita na Afrique précisément na Congo Congo yango obiso tozo zela libanga ya munene panza na to diriger mais lelo ba komi omone la biso lelo to komi lokwa biloko pamba nzokande avant tant libange kita kité na tango tozo mona awa leur s'il vous plaît papa bana ba otala yo hein ce que ça vraiment maloba ensemble. Je dis vrai parce qu'ils le verront. Mais plusieurs me chercheront cette fois-là. Comment peut-on expliquer que la RDC aujourd'hui est en la Sony? Je regardais une vidéo, hein, pas si loin. Le soldat Yamboka, ceux qui payent à Rwanda, Azofinga biso na français. Alors bito parle de ces Kimi et Tiki Minduke Panzani. Papa, comment expliquer au Libange ko quitter la biso to diriger Afrique? Deuxième question. Wana première question, comment to komi lokwa ba Niama? Bazo seka biso mais biso ndi to ko diriger Afrique. Deuxième question. Comment peut-on expliquer que Afrique ko diriger monde des ana ko kabwana Rwanda na ngambu na ye facha uchepa ya Angola kuna ke ko luka ceux qui pendenge ni nazo ebate. Donc bazo Congo ya ngambu na ba Gabon ba pesi sous la supervision pour la conduite de qui? Général de Gaulle, pas français. Vous comprenez? Royaume Congo va division. Va créer un enseignement philosophique. Va y aller angolais. Kolinga kasairwa congolais te ya RDC kuna. Aza dangereux aliaka mutu. Nang ezana bangolais mususu ti lelo balobaka. Você já iria estar comer carne de homme. Yo liaka musunya mutu. On a peur de toi. Pourquoi? Baloba bongo. Parce que ezana ba belge moko bandeko batetela baliaka bango. Vous comprenez? Bah tiens, c'est le moment de Angola. Pourquoi il y a yo que yo n'angolais bozana comme tout moko te? John et toi mutumoko. Mutumoko, to taba koko moko. Bandeko ya Congo Brazza, ndenge moko. Boma zaïwa tikanyoka. Voilà. Aza mwana moto te, po akosangai. Abongwani pete, po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima, atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi. Koleke mapapu, masope mafuta. Toko kesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. C'est la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa, avec son invité du jour spécial. Il s'agit bien de l'homme de Dieu, le professeur, le docteur de Papa Simo Kimbangu. Il s'appelle Papa Joseph. Donc, Papa Joseph, Yene Mututo Yambi na Mukola Lelo. Mais je suis tellement heureuse. Je sais aussi, cela est réciproque et partagé. Boane Sengamo na Papa Joseph Nabino Aza. Donc, Mutu Oyoyo a Kolongolaye na Roussala Bémission Boye Adi. Pour les sons fait Pesama. Et à côté que dans classe bokima ba leçon sauter oui so sauter classe aux à la rétrograde hein ba okiti ça yo donc zo papier na bic ato tia moi mais c'était vanda kalanda leçon to bengani to kota benga bato nyonso to balinga émission oyo yebisa bango Papa Joseph aye ngana yebisa ke ba goût danser ba goût différent donc aye na ba azo pesa matière na modernisation. Parce que l'autre fois, avant, c'était pas comme ça lorsqu'on parlait de choses de kimbanguistes. Hein, kimbanguisme, on a opé sa maboité.
tona mona biloma ba tata kala ba kuma na ba pasteur baza ko se retrouver talaka nzambe akomi même ko fongola batu misu ba omona bakufi misu ba omona bakufi matoi ba oyoka ba baba ba oloba. Donc dans une cité nous sommes juste au début, c'est au départ. Non vraiment to avancer té zwa kiti zwa papier zwa bic vanda pour que Olanda makambo lelo tozongi na prophétie ya papa Simon Kimbangu boyo kana ba prophétie mais awa to na prophétie o ba interpréta ya papa Simon Kimbangu. Allez-y comprendre avant de demander ces cantiques à la régie que la prophétie par excellente c'est la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible me dit mon peuple sera enseigné par moi-même. Et la Bible nous rajoute que dans l'ère des tresses, il envoya sa parole. Il n'envoya pas la prophétie. Jésus, Dieu dit dans sa parole, il envoya sa parole et la parole les guérit. Ces temps-ci, nous n'avons pas besoin de prophéties. On nous a tant donné des prophéties qui ne nous a pas sauvés. Et le peuple de Dieu a besoin de la parole. Et la vraie parole. Alors, dans Moutounion, soit dans liloba, il y a parole, ou la vraie. Bon, ça dans la Bible, pardon. Bon, ça dans la Bible. Bible a été. Amenez-nous la parole de Dieu. Balo la page, il y a Bible. Teya bisoto yoka. On a zongan, base dans la Bible. Mais juste après cet élément, Alain Kiakala derrière la caméra, Jiramokwa, hein, le fils de papa Joseph. Donnez-nous cet élément et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Pardon. Assis sur son trône. Oh, y'a Bisson Zambé. Assis sur son trône. Bandi, ça y est. On y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Mais papa balobi bako longo la royaume na Israël bako pesa yango na nation mususu pe Esaïe sakoli ke nation wana ezali Congo. Mais le biso toza ba isolé té. Oui mais balobi teke bako longo na peuple mais balobi nation on est bande to zaki nation wana siko eye na nation o ya Congo. Vous comprenez le langage de Dieu? Et ça le col a délocalisé et l'homme fallait ça le mela en Asie et ça la sur Asie te ça le mela en Afrique. Au moins, il y a une prophétie, il y a Tata Simon Kimbangu. Mais voilà, la parole de Dieu, comment elle nous éclaire, où elle nous amène.
Les royaumes de Dieu que nous attendons ici, à RDC. C'est ça. Sokotangi Sophonie chapitre 3, 9 à 10. Alors, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Et en ce temps-là, je donnerai au peuple de l'œuvre pure, afin qu'ils invoquent tous de commun accord le nom de l'Éternel. Mais dispersés. Ceux qui ne sont pas dispersés, c'est que tu as quelque part pour se retrouver ici. Nous sommes les dispersés de Isolébé. C'est ici que Dieu veut établir son royaume. Maintenant, la pierre qui est descendue dans la montagne sans le secours d'aucune main. Or, pour être président de la République, soit c'est l'Orient, soit c'est l'Occident qui te choisit. Mais les bossons, tous qui ne pas roi, et que ça ni l'Occident, ni l'Orient, mais ce sera l'Éternel. Ça viendra d'où? Sur la montagne sainte de Dieu. Quelle est cette montagne? Kamba, Nouvelle-Jérusalem. C'est Simon qui m'a oublié. Non, c'est moi qui m'a oublié. Ah, mais il est là. Ah, mais il est Dieu, il va décider selon qu'il est. Papa, yo mom to fongo li branche en gâte, hein, yo mom to fongo li branche oh. Peuple ba otala yo. Face à prophétie à papa. Mais c'est le bassolo. C'est celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'esprit dit. Tobo ite papa. Olobi makambo e bakisi epesi bulu yekendenge benga bakinoa. Face to Congo RDC na minute oyo ozolo bake na barolongo lango kuna na Israël ekoya na isolele ya solo bisonde ko bana na Congo eke na Angola et na Brazza après ki Angola panza na Afrique mobimba mokili mobimba. Mais papa, comment peut-on expliquer libangana oyo royaume ekokita na Afrique précisément na Congo Congo yango obiso tozo zela libanga ya munene panza na to diriger mais lelo ba komi omonela biso lelo to komi lokwa biloko pamba nzokande avant tant libange kita kité na tango tozo mona awa leur s'il vous plaît papa bana ba otala yo hein ce que ça vraiment maloba nzambe. Je dis vrai parce qu'ils le verront. Mais plusieurs me chercheront à ce temps-là. Comment peut-on expliquer que la RDC aujourd'hui est dans la Sony? Je regardais une vidéo, hein, pas si loin. Le soldat Yamboka, ceux qui payent à Rwanda, Azofinga biso na français. Alors bito RDC kimi etiki minduke panzani. Papa, comment expliquer on libange ko quitter la biso to diriger Afrique? Deuxième question. Wana première question, comment to komi lokwa ba Niama? Bazo seka biso mais biso ndi to diriger Afrique. Deuxième question. Comment peut-on expliquer que Afrique ko diriger monde des ana ko kabwana Rwanda na ngambu na ye facha uchepa ya Angola kuna ke ko luka ceux qui pendenge ni nazo ebate. Donc comment to ko expliquer to komi ba Niama? To Panzani Afrique ezo ke na Panzani mais bino ba Afrique ya Eko sangana c'est la parole de papa, Dieu. Écho. Et lingue do banini. Omoni mutuno tuni. La réponse est dans Ésaïe 18. OK, Ésaïe 18. Elobini. Tanga verset 6. Balibi? Ésaïe 18 6. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Ils seront tous abandonnés. Est-ce que vous avez noté que RDC est comment abandonné? Mais c'est l'accomplissement de la parole. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes. Quels sont ces oiseaux de proie des montagnes? Moi, on nous dit que le Rwanda c'est un pays de montagnes. Et ils passeront l'été sur nos cadavres. Yango Josalem. Devenons encore fouillés. Bêcher, comme disaient les laboureurs. Habite au Goza l'abandonné. Maman, tu as fait le comment? En 1885, conférence de Berlin. Bakaboli Afrique. Mais RDC Balobi Boye, c'est l'État indépendant du Congo. Comment on a trouvé la question et pas un intellectuel? Mon frère, en 1885, on nous a dit que nous étions déjà un État indépendant. Mais pourquoi tu commissions en 1960 toujours l'indépendance? Alors que tu es déjà indépendant. Ah oui, hein? Je dis, oh, ça vous étonne? Oh, mais oui. Mais on a dit que nous étions déjà un État indépendant. Ah, mais oui. Mais pourquoi tu comme en 60, oh, indépendance, tcha-tcha, tout bâti. Oh. Mais pourquoi tu as indépendance, tcha-tcha? Ça signifie quoi, maman Tiffany?
En 1885, quand on a dit l'État indépendant du Congo et l'Ingaki Koloba, cette nation n'appartient à personne. Cette nation ne dépend de personne. Nous, les puissances du monde, mutuna mutako kota kuna ako puiser, mutuna mutako kota kuna ako zwa, mutute aya kopekisa moninga. Et la conférence de Berlin de 1885, elle n'était pas une conférence pour l'Afrique, c'était la conférence du Congo à Berlin. Parce que tango bakwesi le royaume Congo, balobi awa to koki ko kwisa royaume oyo. To panzi yango bazalaki ba très puissant. Bato balingaki ba diriger monde. Il faut tout ça la stratégie. Laquelle? Devise du diable et Satan. Diviser pour mieux régner. Bazu mabele ya Angola, ba pesina le roi Antonio du Portugal. Bazu Congo ya 4, ba pesi sous la gestion de qui? Léopold II. Bazu Congo ya Ngango na ba Gabon, ba pesi sous la supervision pour la conduite de qui? Général de Gaulle, pas français. Vous comprenez? Royaume Congo, division. Va créer un enseignement philosophique. Va y aller angolais. Congolais te ya RDC kuna. Aza dangereux aliaka mutu. Nang ezana bangolais mususu tile lo balobaka. Você já iria estar comer carne de homme. Yo liaka musunya mutu. On a peur de toi. Pourquoi? Baloba bongo. Parce que ezana ba belge moko bandeko batetela baliaka bango. Vous comprenez? Bah tiens, c'est le moment de Angola. Pourquoi il y a yo que yo n'angolais bozala ka mutu moko te? John est un mutu moko. Mutu moko, to ta bakoko moko. Bandeko ya Congo Brazza, ndenge moko. Boma zaïwa tikanyoka. Voilà. Vous comprenez? Par un mauvais enseignement, on a su nous diviser. Tant que ça na Brazzaville, on a dit à l'étranger. Tant que ça na Angola, on a à l'étranger. Angolais ce gars il est à l'étranger. Alors qu'en réalité, tous ali peuple moko. Nakala. Bazando mususu salaka na Angola, mususu salaka na centre d'accueil Kimbangis. Sika banote ka bankula na bamazi, ko bachaka wana ko pakola biloko abote. Mais bato bakuta na royaume de Luango. Donc na Congo Brazzaville, ba ko sala marché aw. O ba uti pe na Angola ba sala pe marché aw. Ainsi de suite ba muso ba kolonga ba ki na Angola, ainsi de suite. Vous imaginez ça? Tous les autres qui étaient ici, oh Luango Makoko c'était le gouverneur. Roi Moko Kaka na Katia Mbanza Congo. C'était lui le roi, le souverain. Et il y avait 3 clans qui étaient à la tête du royaume. Nzinga, Ntsaku et Mpanzu. Nzinga, c'était le clan royal. Jida. Nzinga, Jida. Tabiso. Oui. C'est ma tradition. Nzinga, Jida. Comme qui dirait Zida, Zinga, Jida. Jida, Zinga. C'est le clan royal. Il y avait les Ntsaku. Ils étaient là comme des gens de l'administration, l'intellectualisme. Et les Mpanzu, ils étaient dans les inventions, les armes et tout le reste. Bilamba kolata. Mindele tango bayaki na mbanda kongo. Bakuta roi lata kitoko ba velou. Et puis koko paraître devant roi te soko fuka biti. Na mindele bonako fuka. Comprenez ça? Tozaki na bekol o bato batanga. L'organisation na biso ça. C'était là. Bah exactement ba yo l'acception. Non. Les Benelux, eux, sont connus d'Europe. Bakuta Djangé par la biso. Oyoka kike balobi ke batikeli bino bokamba so bokokite bozongela biso. Balobi administration nyonso makambo nyonso bamindele ndi mbaya ko l'acception to yeba eloti. Mais basalaki bango poni. Ils savaient déjà que ba détruire biso ba vrai fondement to zalaki nango. Et que te kokokate. C'est qu'ils avaient pensé. Mais comme dit la Bible, là, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bango bakanchaki to kokokate mais to zongela bango. Mais on tient to kokate. On dirait que tu es dans une phase intermédiaire. Pourquoi c'est qu'au Congo, que nous serons d'abord abandonnés. Nous avons occupé Bissau à Salate. Ah, le Congo va agresser Bissau, mais RDC a un embargo à l'armée. À quoi sont-ils quittés? Point. Embargo, point, tu sais. Ah, il faut comprendre. Donc, nous avons un Tiffany. Yo, nous avons raison. Nous avons bêta, mais l'État, le Bissau, il a un bateau, ça a un problème. Mais pourtant, nous avons raison. Vous comprenez? Parce que nous avons été abandonnés par les sociaux de pro de montagne. De RDC, consomme à Mindou quitté.
Ils ont interdit ce bagamindu qui était. Il y a en face à Makambo, RDC avant Dakar, quoi, Kimia. Kimia, avant Kimia, observe. C'est que tu as oublié là-bas. Pena Bakisi, toke nana mukuse maman. Bacheli biso mission na société, babengoni. MONUSCO, mission d'observation des Nations Unies. Ils ne sont pas venus ici en mission d'intervention, en mission d'observation. Bango fo batala katango bandinga bazo sala biso mabe. Bango fo batala. Bah ça et l'autre. Fallait ça là. MINUSCO, hein? Mission d'intervention des Nations Unies au Congo. Voilà bien. Mais ça, MONUSCO dit. Ils ont une mission d'observation. On va observer. Quand on dit Joseph va là-bas, va observer. Est-ce que je viendrai intervenir? Je viens observer. Bangwana ba tiki observation, ba comique observer, ba diamant, ba or na biso. Gloire à Dieu. Ba comique observer, ba cuivre na biso. Gloire à Dieu. Bon, les ba observer ma kilo et autres na est du pays. Ok. Nous avons maintenant connu plus de 9 millions de morts. C'est un génocide. Qui en parle? Qui en parle? Moi, 600 et quelques demi l'eau de l'autre côté. Et l'Obama, il a comment on va livre. Bah, ça, les langues, bah, cérémonie. Et bon, on va devoir est, on connaît, bah, ça, la bonne cérémonie. Mais papa, na évité. Maintenant, ok. Ceux qui n'y ont pas de vivre en go. Parce que Nzambe a tiré gloire na Dieu. Tant que ça là où il y a likambo. Oui, bien Daniel balobini. Que ce royaume ne passera plus sous la domination d'aucun autre peuple. Na minitobo le Congo est dominé. Mais toujours que vers le temps où nous ne serons plus sous la domination d'un peuple. La preuve que tu as dominé, ce n'est pas moi qui le dis. Bango ba politicien, ba réseaux sociaux, oh non voilà, toute na armée na biso, ba militaire étranger ba ça belé dans l'administration, là na moni ba lancer sociaux, fi moko bono sala soki na anapi, atika ka ba information kuna et tout ça zaki mutamboka wana rwandaise. Mais vous comprenez? Tout les manano wana poto tuna. Natan oyoyo mboka na biso ezokende bunda parce que toza na sima prophétie eli biso olobi eza na temps ekokisama mais otozo mona sikoyo physiquement et ça la batubulu yeki ezokoto comprendre est-ce que ma papa Joseph Oloba et si le kato ekokisama te toza na yango to komi na tana mais to komi na tana ngo mais oto mona sikoyo comme ko décourager peuple mais oui papa c'est la honte. L'autre fois avec le président Mobutu, est-ce que le Rwanda pouvait dire même un mot devant Mobutu? Non, mais aujourd'hui, permets-moi de le dire, Kagame, c'est monsieur Kagame, na ba troupe na ye, bazo maître RDC, on dirait na l'habité. Parce que na mona bitumbo ekotika siko ya minduki, eko masko yo, molimo ebunda. Oui. To kanga batunde to kanga kana maboko, ba peuple bakangi ba Rwandais na maboko boyi. Mbobenga bomba nani ba robunda, ba bisimbi. Bamakesa. Bamakesa. Les Armageddon. Na moni eti bamakesa fo babima. Oui, bakobima. 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 Baroboto la biso mabelete parce que lobi awawa cette terre est indivisible. Oui, mais maman Tifali. Balobi boye que maintenant ceux qui vont continuer et vandi peuple wana bakozala sous la domination ya peuple mon côté na mokili. Lenga lire ke baboto la biso mabelete. Waya. Papa, ozo rasire kapone sengo. Waya. Tata Simon Kimbangu, né et grandi au Congo central, arrêté à l'âge de 34 ans. Batambousier Congo Mobimba. Akufi na Katanga zongeli par Moneditu. Moneditu, aye Kobima Bandundu Kinshasa, Congo central. Akanga Congo na Liputa. Ce que Mutalinga balkaniser mboko a réussir. Akena Nankamba Koti na Kati ya tomba Tata Kimbangu. À négocier. À négocier, à Koti, à Keko Fungula Liputa na ye, abandi ko kata ba morceau. Wanda kwa Kabula Congo. Tant que bakwa ko sala yango te. Akanga Congo loka Liputa ninga latango. Oui. Congo ekabwana te. Ekabwana te. To vanda na biso kimia. Nzambe na ngai. Oyebi mikolo zo ya. Kokota na Congo kozala problème. Mikolo zo ya. Et bien même quand les Congolais vont changer de nationalité, ils auront du mal à consommer en Mboka. Le Congo arrive à un point où il est décollé. Maman, quand un homme de Dieu parle, je l'ai toujours dit, hein, moi quand je parle, parce que mais le moment viendra. À sa côté, à expliquer bien. C'est des choses que nous ferons. Papa de ngena kuta lobaka na biso bana na ngaye eko sala ndoto te boko mona ngo ki mona meso
phase nde tokomi yo ndima lelo ba Congolais ba ko bana ko tomboka contre ba Rwandais. Et laissez-moi vous dire une chose. Na biso Congo, il y a un proverbe qui dit soko moni mwana ya soso atondi na nzungu. C'est que Maman na ye aza na se. Olandi Kagame a mwana soso. Maman za. Maman c'est la communauté internationale. Mais papa tika totuna na tango oyoyo esengeli na bato nyonso bazala liboke enfin que bitumba ezala na ngambo na biso pe longa ezala na ngambo na biso enfin que bayini ya Congo lolenge na yembaki na loyembo bayini ya Congo bakisa masoni mais to mona atako eza bongo te mais bandeko na biso ba combattant quelque part pe ba bangisaka ata ba imboka te mais bako bangisa pe ba tumususu bazazinga zinga ya Congo ba neuf voisins na biso ba tonda mutema likundu kotala bomengo ya Congo mais ba combattant ba moko na minute oyo ba kabwanto yeba te boketu eza nini kako silika papa Simon Kimbangu asiliki nde boketu lela comme sambo na internet boye face ya tata Laura Sokoko tonton tata tonton Laura Sokoko na yeba tata tout tonton papa Laura Sokoko donc on ne comprend plus rien combat et komi kuna ba komi bango na bango bazoela na menjoka nde este kotoyo et si o ba congolais combat komi ya kopanzana to komi kobunda na biso ya biso mais kuna na sekuna Rwanda eza bombele moko contre biso moko Rwanda kaka te Uganda olandaki mwana ya Museveni ndenga alobi Kagame azaka noko na ye. Ngati mutono lobiango bango moko. Abinoko na ye. Ba soki bato bazokanisa ke bakolonga ye na noko na ye, basoda la pomi. Menga na yebisi bango. Tala bango papa. Oui. Bango balobi ke ya lobi. En anglais. Soki bato bazokanisa ke tu dois un message en anglais pour parler anglais. Comment on écoute na simbi angote. Mais je sais que il est le fils de monsieur Museveni. Bokata ka partout botinde la bango kuna. Anglais. You have said that papa na côté ali puta ba rappeler bango ndenge papa Simon Kimbangu abalu kaka te wana za secret biso ba Congo ah wana biso na anglais. I hear somebody saying that me and my uncle Kagame we will win and we will establish what we need in Congo because those are thinking that they will win against us to destroy us. They are dreaming, and our objective will be down. I come just to tell you today that Congo has a God, and the name of God of Congo is Kimbangu. He has said in the past that the time will come when his kingdom will be placed in Congo. Whoever will come to fight against Congo, maybe the nation or countries, they will be punished by God himself. And all of this nation will be destroyed by the water, like in the time of Noah. And let me tell you that now the time is coming that the God of Congo, Kimbangu, will stand up with his army. And no one can win this army because it is the spiritual army and the very strong one that no one can destroy. Don't dream. Wait and see. Celui qui vivra, verra. Ça va, Rwanda sakana kaka. Mais tozaka awawa, tomona. Donc, oh, boso kan kola ko otolo baka fungola lola. OK. Parce que boka sama kamata biso tolo bate baba baba oloba. Boka c'était que ti biso la princesse tolo bate ni to mo makamata to mona. Na zai na kanda moko papa, kanda les aki ya molimo. Ko ka un soldat rwandais a olobela biso. Et monsieur ko ya papa fonga na lata polo a Congo. Na rosala ngo pena na polo ya RDC. FARDC bo banga te bo kende. Tozana bino na ba prière. Congo ekokabwana ti etikali kaka ndenge zali moko o este wapi ezaka ka RDC mutu moko ta ko ya kokabola Congo mais papa modèle Rwanda esala tangu biso to ko diriger skoyo Afrique to sala bango ni ba Uganda na ba Rwanda na oyi ba matsa biso mafuta hein na biboya tata ki mama bakisa biboya
À Bikar, l'arrivée du roi sera meurtrière, très meurtrière, et sans pardon. Alors il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Paragraphe 22. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Toute nation, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Ça signifie que faut comme en étape oyo et ça la mboka moko lingi attaquer biso. Mais quant à l'AFDEL, c'est une guerre qui a été prédite aussi par Papa Simon Kimbangu. La guerre de libération. AFDEL. Oui. Alors dans les temps à venir, des armées étrangères envahiront notre pays. Et une guerre de libération viendra. Mais oyambalo yomera solo baboye. Tango wana soki peuple Congo babandi ko lukako ko se lever pour comprendre la position à Bango. Qu'est-ce qui nous a permis de comprendre notre position? C'est la souffrance. L'école par excellence de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la nation de Dieu. Mais tu y vas kinzamba gogenti. Tu dois comprendre yete. Tu ganga Congo mboka nzambe. Nzambe nini? Ce que muke batu babadi ko comprendre que tato nataka liputa nzoka nzema kambaya kana ngwana bomba babisa dumalo kola musali nzoka ndaza nzambe talami to connaît sur les kaiba commerçants partout comme on a photo nan tata Simon Kimbangu parce que le temps de la maturité spirituelle est coquille to le bakiango maintenant lobi tango ngo soke koki mboka ko luka ko attaquer Congo ko sala englouti sous les eaux premier loko to uti ko mona mikolo de Niragongo Niragongo tomboki mais impact monsieur ke mona na tiwa na Rwanda ete ya bango no tata Simon Kimbangu nganga na lobi boya ya mbalo oyo ko Salem e ko ningisaka oli mabelete na likolo na biloko mibale ko Salem mvule ko beta na moto Papa Kianga alobian il l'a dit et il le répète. Est-ce que papa koki ko sala tourté na Rwanda na po makambo esila asala tour te na bonzoto za nzambe il est omniprésent. Il sait tout ce qui se passe. Merci, nous sommes presque à la fin pour aujourd'hui. Papa, maloba moko ya réconfort nangina tuna et pona sukisa. Est-ce que peut-on toujours je sais que vous n'êtes pas politicien, mais la question par rapport à la prophétie de Papa Simon Kimbangu, bien même que nous ne sommes pas arrivés là, à ce niveau, est-ce que pourrions-nous, ou bien est-ce qu'on peut continuer à soutenir et à faire confiance à celui qu'on appelle le Mwanamboka Fatibeta? Merci. Nous sommes derrière l'État. Toto Saka l'État. Nalobaka autrefois, Batignon sur Oyo Bakambaka RDC, Bazanaka serviteur ya Simon Kimbangu. Chacun vient pour accomplir sa portion de la mission qui conduira le Congo vers l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et par conséquent, comme nous avons un président qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo, nous, Congolais, nous devons être derrière lui parce que c'est lui notre président. Que l'on soit opposant, que l'on soit du pouvoir, que l'on soit peuple, si on demande qui est le président de la RDC, Bakotanga Batumi Balete. Mboka Zalaka jamais conduit dans deux présidents. Moko Kaka. Tokoloba, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Lilobano Yasuka. Nalobi Kakaboy, peuple congolais, vous allez nous décourager. Parce que ton salut pointe à l'horizon. Nzambe oya laka pona mboko Kimbangu akokosate. Sa parole to komona yango. Makamesa belé professionnel de facilité. Il y a beaucoup de choses autres comme les choses mais que les a par la grâce de Dieu. Oya lo baki tango soki yango epoki.
mboka koluka komeka ko attaquer Congo et ko sala nglouti na mai Père Lobi boyebite vous savez il dit vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Maman, tozana ba soda ya solo, les Armageddon. Tango ba ko telema. Esika mokilisko ko lobake Congo izala kapenda na Nzambe. Le peuple congolais yi kampiko. Au bangue de l'autre côté, mampinga na biso, nous sommes derrière vous. To pesi bino ba encouragement, to pesi bino ba mbote, ba continuons son mbote na bino. Ba continuons to sengi bozala na kati ya bomoko. Tango ya intérêt personnel et comme ikosila. Moko ba paragraphe tataki mbango lobaki, tina nini pona mutani yoko la moninga na ye ndeko na ye. Soki mokola liwa aza incapable de tomber la tamo sapi na ye moko. Et je veux dire, Maman Tiffany, en tant que prophète de Tata Simon Kimbangu, en tant que son serviteur, je déclare et je le dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moutounio soit côté les malisusu en complicité. On a connu qu'on a biso ba Congolais. Tata Kimbangu ko bimise polele. Pe ko sala suka ya fina yi. Ya ye pe libota na yi. Nta côté ka Congo. Moutounio soit côté les malisusu ka te ka Congo to banda konyo kwama. Le peuple sans identité. Tata Kimbangu ko s'occuper na yi. Merci beaucoup. Numéro de téléphone, papa. 089 68 88 906 plus 243 89 68 88 906. Papa, bandeko ba kotuna est-ce que programme en Kamba to tiki to oza toujours maintenu to okende to okende te. Programme en Kamba ezali maintenu maman. OK. Biso elongona papa Duda tolobaki ezalaki malamu programme wana to kenene langa. Pona nini? Eko permettre ngai na yo to na équipe mobimba to so temps ya ko parcourir ba site et sika boko ko so pe image. Voilà. Parce que biloko to kenango za biloko za digital elingaka mvula te. Donc na période ya mvula na kama mvula betaka pampamba. Risque ko pe ko sala bozo tourner boye mvula bandi. Protection peut-être ko sala mabe. Mais là karamingi te to sur la retour ya sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. So ka songi l'émission na Kinshasa Akeinkamba te ba programme soki mikorobone ko sana Kamba parce que c'est comme si encore un autre déplacement qui est envisagé. Mais photo rapidité. Alors oui, le royaume des cieux appartient aux violents qui s'en emparent. Donc to ça la violence pour que to comme déjà to kutana na ye te ba makamunyo se ndenge kolekela. Bandeko yo balobaki que papa tango wana soki koki vraiment sala biso sin biso to ko soutenir na mois de juin oyo soki papa misongeli to soki Nkamba. Donc base la danu te que to ko kene lobby bongo di sujet. Papa banda déjà ko tinda déjà. Batinda seulement déjà maintenant to tcha makambo en place. Mutuka to ko louer to bijake mutuka tel to sito consinaki to kena jeep tel nde egomio mabiso. Parce que la fois passée tant que ça qui live comme ça bazote na mongo le même jour to ça la live bongo sikotini mongo to kena ko louer caméra ndenge ni tout ça. Oh papa qualité d'image mongo zaki muke mo to sala musala malamu ezate. Merci beaucoup Maman Tiffany Kamba toujours tolongoli onte na programme eza awa na ilanga tozokota tozozela papa za na braza tango azozonga voilà OK na zape na moi likambo ngana loba na banza na kopesa moi ba élément wana ko tiela bandeko atana communiquer la communauté kimbangiste du Sénégal bazana besoin ko somba mabele pona lingomba basi ba présenter bango ba terrain ya ko somba membongo eza vraiment muke o bazana ngo basengi à toute personne de bonne volonté o alinga participer na mosala Tata Simon Kimbangu vraiment ce que moyen zali a apporté contribution na ye muto ko mona pe que bon ngana lingna passer par pasteur Joseph ou par Maman Tiffany pour que bati na kuna na Sénégal et vous allez toujours les bienvenus. Donc Sénégal bazana terrain mais ça tellement muke balingi ba bakisa po terrain ezala monene Tata Simon Kimbangu azala pe nommé parmi les musulmans. Voilà. Merci beaucoup. Tozo maintenu toujours likambu ya Kamba papa zana no nangambo mususu tanga kozonga na Kamba biso to Hollande na sima pote okende to kutana to sola to sape mission na papa pambola pe bino na nzela ya les Nazaréens. Voilà yo mutolobaki ko futa transport kutana déjà na papa Joseph ça déjà ma camion surtout ba louer déjà mutuka pourtant papa oya boki babika ko voyager lisusu soki to bito zela aroya suko ke ça un mois côté mususu donc tango pesi bakangi déjà mutuka ndenge papa zozonga biso to akso azongi lelo lobi to lobi kuna biso pe to Saint-Olandi na équipe mobimba ya les Nazaréens je pense que ça équipe ko kozala costaud pour to remema pena ba
makambo nyonso misu tokolouer louer po tokende tosala mosala kitoko bandeko tosala bemission na bacondition oyo eza pena malamu te tosengaki na bino bato bakoloba oyo image toza neti boye tosala caméra eza nini téléphone nde moto esala image okoya kodeklare na yo te soki omoni flou kumisaka nzambe c'est un peu ça pour les masiya apambola bino soki azongi te tokutana na mikolo ezoya. Merci beaucoup na bandeko nyonso balandi biso, bye bye. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuaya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolianta bati. Po bolingo ekangaki ye lipungu, bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutouba. Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokananga, lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon peuple délige comme beta.
L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Concessi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto batika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Kongo ezwi mokonzi oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta ndengo pakolaki bakonzi mafuta ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Kongo Kongo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangu Kongo Mwambi Wanzambi Est ya Kongo eza eteni moko ya nzoto ya Kongo. Basi na bino eza basi ya Kongo moko. Ekibela na biso nyonso na Kongo eza kaka Yesu. Mwambi Jedao Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Mona bokonzi Kongo azwi na Union Africaine yakato célébrer. Okoki kozala na tendance na yo kasi oyo eza likambo ya mabele célébrer. Mwambi Godempo, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba, Mwelamani, le pasteur Freddy Odiembo. voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote poa kosangai abongwa ni pete poa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pe